Jésus-Christ. Tout ça ko babi ke ngai na lingaka te baluba na ngai na lingaka te batalanga misu mabe ngaso simbinga ka na point oyo en tout cas okoyeba mabe na ngai soko lobi na en tout cas ngai ngaka réponse ezaka kaka ana munoko mais soko landeli mutalolengi wana alobi ke aza chrétien. Or Jean alobi na biso awa biso nyoso toyebi ke Nzambe ayoka kalibondela mutamasumu te. Bien mais makambo ebele ezo résister na bo moino akoza masumu. Makambo ebele ezo wumia na bo moino eza akoza masumu. Babitumba ebele lelo ekota na famille na yo akoza lisumu. Babitumba bele ekota na ndaku na yo akoza likamoko songolo sala orenosate. Ba makambo ebele ekota na bo moino akoza lisumu moko yo sala lelo ebebiselo makambo ebele akoza lisumu wana. Mais muto atambola kana via sanctification ata épidémie ye ata makambo ye songolo Nzambe akenda toujours kokotela mutu wana parce que mutu wana etinda Nzambe azala proche na ye abundela ye alongisa ye azala na ye parce que ye azosala ozali volonté tata mais yo zolanda ngai ezaka ka moyen ya facilité o ekotinoza na communion Nzambe ezaka via sanctification. Sokota na via sanctification oko prier mukie prier ne ça impact. Oko za na via sanctification oko lo baka maloba mibale egoza impact. Mais ce que zo mona mutu okomi ko bandela makamu 2 3 4 fois une fois 5 fois 7 fois par rapport ya ba prière ozo sala eza ko lo bakara ke yo tamwa na ko banga Nzambe te. Pote makambu ekokisama na bo moino ezo senga otamwa na via sanctification. Awa Jean lubi biso surtout toyebi ke Nzambe ayoka kalibondeli ya masumu te. Mais yo bozo tala ngai makambo ozo senga Nzambe c'est facile. Appliquer ka via sanctification. Bongisa yo na Nzambe. Kota na kati na via ya kotamwa na kobanga Nzambe. Longola ba makambo nyonso epesa Nzambe lokumu te. Longola makambo nyonso tu oyo ezoko empêcher que prière nezala kilo. Longola makambo nyonso tu oyo ezoko empêcher que yo ote osimba lipamboli na Nzambe. Musa lobi ngai na kwa kotika kana te bien Nzambe linka olongola kanda. Musa lobi via débauche na kwa kotika te bien bimaka na via débauche. Musa lobi via péché bien bimaka na via lisumu. Musa lobi via impudicité bien bimaka kaka. Ba makambo yo moni kezo pesa Nzambe lokumu te tika yango. Mais soko tiki yango okomona ba prière non ekozala exaucer. Ezana secret moko na Nicolakso en après-midi lelo. Pour te prier ne ça impact tamo kana via sanctification. Pour te prier ne ça impact bien aimé zana bomoko na Nzambe. Même malade wana ezana kata ndako na bino pote bima ezo senga via sanctification. Même situation o eteleme bino ya makasi mais soki obongisi na Nzambe Nzamba ko longolango. Alobi asimbi mokina maboko azo balondenga lingi. C'est que situation Nzamba yebi asimbi yango. Bandoki ya famille na yo oh là là. Bandoki ya famille na yo na sepelaka tango Yesu akufi. Nekulus alobi tout est accompli. Mais nyonso te kokisami. To mona démon mon côté à se lever. Alobi ngai démon kingandi. Naza homme fort na telemi bango nyonso babungaki. Soki bango nyonso tuna lilita tata babungaki c'est que yo oza molongi. Lokola Nzamba zo justifier yo na via sanctification okolonga na kati ya makambo wana. Okolonga na kati ya situation na bien-aimé. Yango moni Jean lobi biso nyonso tuto yebi Nzamba yo kakali bondelia ya lisu ya mutamasumu te mais soki mutu a honoré kombone yo ka place na telemi ezana bana Nzambe bele balinga ko honoré kombo Nzambe te ezana bana Nzambe bele balinga ko sala volonté tata te awa Jean lobi ke soki mutu a honoré kombo na ye akoyoka ye mais pote Nzamba yoka yo honoré ka kombo Nzambe pote Nzamba salela yo honoré kaka ye na makambo ozosa ne lobeli na yo ne vandeli na yo ne tamboli na yo na bakomisala na yo bene ba mususu lelo balinga kaka Nzambe so baza na église akobina akogene metango ozonga na ndako akomina caractère mususu tango yo zonga kananda makamni yo salaka tango yo zonga kananda pasteur no azate ndeko no moko azate abanga ya église makamni yo salaka na nkuku bene makambo to benga ka ba péché chéri asambela kane ajena kane meza likamoko kwa kotika te nde likamwana ngana nde to sola na après-midi il faut tika yango. Tika yango parce que yango nde ezo bloquer lo vie de prière. Tika yango parce que yango nde ezo ko empêcher que yo simba lipamboli Nzambe. Tika yango pote Nzambe afungolela o Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, peuple dédié, shalom na bana nzambe nyonso, shalom na moi kitoko ya men nzamba pesi biso, shalom na bandeko nyonso tu oyo bandimaka Yesu Masiya mokonzi mpe mobikisi na biso, shalom na bana nzambe nyonso to ba encourageaka biso na musala oyo tozosala nzambe apambola biso, togumi mitu na biso. Papa, to pesi yo merci, to pamboli yo, to kumisi yo parce que oza nzambe, to tomboli yo, to tiki maso thème na biso na maboko na yo tika te prédication ya tonga lelo ezali pamboli na maloba oyo tokoloba awa ezala consolation mpona moko na moko oyo yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Amen, amen, amen. Lelo toza na thème kitoko nzamba te apesi biso to partager sur la sanctification. Bien aimé, la sanctification ezali mwana nzambe azala bule muta abongwama azala na kubanga nzambe azala mwana oyo azali kotambwa na ba ainsi dit l'Éternel azala mutu oyo aboyi masuma komi kotambwa na vie à part mise à part aboyi makambo ebele aboyi ba vie ebele aboyi ba situation ebele. Sanctification ezali mutu ezali kobulisama kolongwa na vie ya mabe kotala vie ya malamu beme mutu akomi kobulisama na bomoi na ye nzambe asalelaki makambo ebele. Sanctification et facilita kabana nzambe belé po bakoma na ba programme nzambe. Sanctification et sunga kabana nzambe belé basa la volonté atata pote makambo belé efungama mutu o atambaka na vie ya sanctification a facilita kanzamba kota makambo dae a facilita kanzambe a budela bitumba a facilita kanzambe a tiamis na likolo na e a facilita kanzambe a kota dossier na e a facilita kanzambe a somba makambo na e pote alunga na kata ba situation azana. Sans plus tarder, tozo tanga na Jean 19 et Jean 9 na tanga na verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celle qui les exauce, qui les exauce. Amen. Ya solo awa Jean lobi biso surtout toyebi ke Nzambe a yoka kalo sambo ya motamasumu te. Bien aimé, na te une église na lobi okomona mutasali 15 ans, 10 ans, 30 ans, 25 ans na vie chrétienne mais makamuna ebele zo simba te. Akokondane Nzambe otikinga pona nini akokondane Nzambe alingaka ngai te akokondane Nzambe yange simba kate mais abosani ke
libanda ya kosambela ezosenga mutu faza na vie ya sanctification. Mutu aza na vie ya sanctification akofaciliter nzambe ayoka losambo na ye. Mutu so aza na vie ya sanctification azo faciliter nzambe azala na ye pembeni, azala attentif na kata makambo na ye, azala attentif na kata na dossier na ye, azala attentif na kata ba situation na ye. Mais soko za attentif, soko tama na vie ya sanctification, oko réduire to ya bitumba na bomo na yo ekotinda nzambe akota makambo na o mingi parce que ozana ye na bomoko. Soko tangi na kata na Bible ezoloba na biso ke na mutu oyo tozo représenter image à Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Soko kitina se ezoloba ke tozo représenter image à ambassadeur à Jésus-Christ. Un ambassadeur aza mutu azo représenter identité à mutu. Ezo ko ambassadeur à Congo na atasa na Belgique akopé sa image à Congo akoloba makambo etali Congo akosala makambo lokola ozana kati ya Congo biso pe toza ba na Nzambe tango babingi biso ba ambassadeur à Jésus-Christ tozali ba o tozo pela mwinda oyo tokotiango likolo mais tokotiango na sete tozo mona la plupart ba na Nzambe bazo sambela makasi be bazo zo ba image na bazo zo image à Jésus-Christ bazo tia bango na se akiti mutu po atia mwinda Nzambe na sa kiti ni kolobaki azo tambola mabe azo sala makambo mabe azo to Nzambe te azo sala volonté tata te. Bien aimé soki tozali ba image à Jésus-Christ soki tozaba mwinda bachaka ngo likolo mwinda bachaka ngo na sa mesa te mwinda bachaka ngo likolo. Donc tant yozo ndima Yesu masiya mokonzi bikisi na yo il faut za la mwinda ba comportement na yo elobeli na yo evangeli na yo et saleli na yo makambo ezo pesa image à Jésus-Christ. Ntusa akoloba bike ngai na lingaka te baloba na ngai na lingaka te batalanga misu mabe ngaso simbingaka na point oyo en tout cas okoyeba mabe na ngai soko lobi na en tout cas ngai ngaka réponse ezalaka kaka ana munoko mais soko landeli mutalolengi wana alobi ke aza chrétien. Or Jean alobi na biso awa biso nyoso toyebi ke Nzambe ayoka kalibondela mutamasumu te. Bien mais makambo ebele ezo résister na bomo ino akoza masumu. Makambo ebele ezo wumia na bomo ino eza akoza masumu. Babitumba ebele lelo ekota na famille na yo akoza lisumu. Babitumba ebele ekota na ndaku na yo akoza likamoko songolo sala orenosate. Ba makambo ebele ekota na bomo ino akoza lisumu moko yo sala lelo ebebiselo makambo ebele akoza lisumu wana. Mais muto atambola kana via sanctification ata épidémie ye ata makambo ye songolo Nzambe akenda toujours côté la mutuana parce que mutuana etinda Nzambe azala proche na ye abundela ye alongisa ye azala na ye parce que ye azosala ozali volonté tata mais yo zolanda ngai ezaka ka moyen ya facilité o ekotino za na communion Nzambe zaka via sanctification. So quand on a via sanctification oko prier mukie prier ne en impact oko za na via sanctification oko lobaka maloba mibale egoza en impact. Mais ce que vous avez mutu, okomi ko bandela makamu 2, 3, 4 fois, 5 fois, 7 fois, par rapport à la prière aux sala. Eza kolobaka ke yo tamwa na kobanga Nzambe te. Pote makambu ekokisama na bomo ino ezo senga tamwa na via sanctification. Awa Jean Lubi, biso surtout toyebi ke Nzambe ayoka kalibondeli ya masumu te. Mais yo bozotala ngai, makambo ozo senga Nzambe. C'est facile. Appliquer ka via sanctification. Bongisa yo na Nzambe. Kota na kati na via ya kotamwa na kobanga Nzambe. Longola ba makambo nyonso epesa Nzambe lokumu te. Longola makambo nyonso tu oyo ezo ko empêcher que prière nezala kilo. Longola makambo nyonso tu oyo ezo ko empêcher que yo osimba lipamboli na Nzambe. Musa lobi ngai na kwa kotika kana te bi Nzambe alinka olongola kanda. Musa lobi via débauche na kwa kotika te bi bimaka na via débauche. Musa lobi via péché bien me bimaka na via lisumu. Musa lobi via impudicité bien me bimaka kaka. Ba makambo yo moni kezo pesa Nzambe lokumu te tika yango. Mais soko tiki yango okomona ba prière non ekozala exaucer. Ezana secret moko na Nicolakso en après-midi lelo. Pour te prier ne en impact ta moka na via sanctification. Pour te prier ne en impact bien aimé zana bomoko na Nzambe. Be même malade wana ezana kata ndako na bino pote bima ezo senga via sanctification. Même situation o eteleme bino ya makasi mais soki obongisi na Nzambe Nzamba ko longolango. Alobi asimbi mokina maboko azo balondenga lingi. C'est que situation Nzamba yebi asimbi yango. Bandoki ya famille na yo oh là là. Bandoki ya famille na yo na sepelaka tango Yesu akufi. Nekulus alobi tout est accompli. Mais nyonso te kokisami. Tomona démon mon côté à se lever. Alobi ngai démon kingandi. Naza homme fort. Na telemi. Bango nyonso babungaki.
soki bango nyonso tuna lilita tata babungaki c'est que yo oza molongi lokola nzamba zo justifier yo na vie ya sanctification okolonga na kati ya makambo wana okolonga na kati ya situation na bien-aimé yango moni Jean lobi biso nyonso tuto yebi nzamba yo kakali bondelia ya lisu ya mutamasumu te mais soki mutu a honoré kombone yo ka place na telemi ezana bana nzambe bele balinga ko honoré kombo nzambe te ezana bana nzambe bele balinga ko sala volonté tata te awa Jean lobi ke soki mutu a honoré kombo na ye akoyoka ye mais pote nzamba yoka yo honoré ka kombo nzambe pote nzamba salela yo honoré kaka ye na makambo zo sa ne lobeli na yo ne vandeli na yo ne tamboli na yo na bakomisala na yo bien ba mususu lelo balinga kaka nzambe so baza na église akobina akogene metango ozonga na ndako akomina caractère mususu tango yo zonga kananda makamni yo salaka tango yo zonga kananda pasteur no azate ndeko no moko azate abanga ka ya église makamni yo salaka na nkuku bien makambo to benga ka ba péché chéri asambela kane ajena kane meza likambo kwa kotika te nde likambo na ngana nde to sola na après-midi il faut tika yango tika yango parce que yango nde ezo bloquer lo vie de prière tika yango parce que yango nde ezo ko empêcher que yo simba lipamboli ya nzambe tika yango pote nzambe afungolela o makambo minene biloko ebele so longi mena point wana ozo kolonga te yango nzambe lingi to sola na après-midi lobe me tika yango okota na vie ya sanctification pourtant yo ta na vie ya sanctification okofaciliter nzambe akota likambo no na mona bato be une église nazo kam bazo bela ba maladie ya makasi à cause de la vie à sanctification nzamba longoli malade à cause de la vie à sanctification nzamba zongisi musala à cause de la vie à sanctification libalo ekufa kezongi à cause de la vie à sanctification à renouveler ba contrat o ebeba tangu mulai bakanga à cause de la prière ezongi bien mais monde ténèbres est tellement malin ba ko bundison na ba point nyos mais soko za na vie à sanctification okofaciliter nzamba kota makambo na masumu oyo salaka tangu bana nzambe bazate tangu pasteur no azate tangu ba kambina bazate oyo saka wana bake ata so na sambeli yo moko na motema no ebike ngaki ngani ata so na sambeli na point ona ko karaté bien mais point wana nto obundanga na lelo to zotala ngai otika yango soko tiki yango bene mais yango ta mususu ezo ko empêcher le boka nzambe na vie na yo yango ndezo ko empêcher que nzamba salela yo yango ezo ko empêcher que atteindre objectif na yo yango ndezo ko empêcher que makambo ekokisama na bomoino bien mais soki yo ko umena sa ko luka nzambe na vie ya sanctification okokomisa nzambe asala makambo ebele kati na bomoino batebe na bandimi nzambe ozo sambela te batebe na bamoni monene na nzambe te à cause parce que ozo ko empêcher nzambe à cause ya masumu longwa na vie ya masumu kabwana na ma vie ya masumu beme kotinda nzambe kota makambo na yo biloko ozo senga nzambe akopesa ngo na facilité wume na sa ko lukaye okotémoigner nzambe a pambola biso voilà mukenza nzambe tiaki biso sur la vie ya sanctification lolenge nini ko ikotamwa na vie ya sanctification bien-aimé kabwana na masumu wa bingi les péchés chéris o sala ka mukona mukolo kwa kotika yango te bunda na bomo ina otika yango kabwana ba vie ya mabe bumia na sa ko luka nzambe ekotina nzambe akota makambo na yo année oyo totoki na minute tal to comme na mois de mai dans mon vie sanctification pour tes promesses se réaliser nzamba za besoin à faciliter yo goza même na bato belé na bomo ino ba telemi ba lingi te mais so tambo na ko banga nzamba okotelo goza na bato belé ba telemi ba lingi likambo na ekufa mais so goza na vie sanctification à ko confondre bango goza na bato belé ba lingi te ko atteindre objectif bango ba lobi mais so goza na vie sanctification nzamba okota makambo no Oumen na sakulukaye nzambe akosala les volonté na yo pelobi yo ko témoigner bolam na nzambe nzamba pambola biso voilà mke nzamba tiaki biso en cœur to partager sur la sanctification kama na kubanga nzambe ezali pamboli pona yo ko sungona makambo ebele ko épargner pe na ba danger ko témoigner loboko na nzambe papa to pesi merci o bandek na soko na biso na suka zo na lokum za na biso tina suka o ya yote za na musika kombo na Yesu Masia amen.